Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na napesi mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso oyo toza basali pe balandi ya réflexion ngalo na ye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezalaka kaka comme habitude mpona korépondre motuna etunami ndenge nini okoki kodéfinir famille mpona nga na biso bayo oyo tobengami babantu famille eza bango nyonso comme na ngambu ya papa pe ya mama parce que na ngambu ya papa en général tobengaka bango batata kento donc na mokuse papa kulut papa ya lek tata mwasi bango nyonso baza bapapa ezala bana na bango malgré tobenganaka baleki na bakulutu mais soki bapapa bazali lisusu te moto oyo akozwa place ya kipapa soki toza na problème familial ezosenga bapapa bazala eza mwana ya papa kulutu to mwana ya papa leki ye nde motu azwaka place wana mpona korésoudre problème familial eza ndenge moko pe na ngambu ya bamama ndenge nalobaki bango nyonso tolandaki réflexion ya papa na biso lumière alobi ke ezala bakamaradi pe baza famille donc kamaradi oyo akoma lokola mosapi na linzaka aza famille bakoko na biso pe baza bafamille na biso papa mobokoli komi mpe mama mobokoli aza famille mais na réflexion nanga famille ya liboso eza mobali na mwasi na bana na ye soki tofungoli babible na biso na Matthieu chapitre 19 verset 4 kuna bakomi na ebandeli ntango nzambe asalaki mutu obi asalaki bato asalaki bango mobali na mwasi soki tozongi na Ephésiens chapitre 5 verset 31 ekomama boye yango wana mobali atikaka tata na mama na ye pe asanganaka na mwasi na ye boye bango mibale bakomaka se moto moko toke na Psaume 128 tokotanga na 3 kuna bakomi mwasi na yo akosepelisa yo na kati ya ndako na yo akozala lokola nzete ya vino oyo ebotaka malamu bana na yo bakotonda na lopango na yo lokola bana ya nzete ya olive
donc famille na yo ya liboso eza mobali yo moko mwasi na bana yango nde eza réflexion na ngai mpe tokutani mbala nsima.